Maman, à son arrière, boy. Aïe, à peine, boy. Vous êtes bien? Oui. Vous parlez français ou lingala? On ne va pas dire ça. On ne va pas dire Kikongo. On ne va pas Kikongo. Ok, merci beaucoup. Nzela pe maloba. Tozo yamba bango, bongo bango moko kaka ndenge Bible lobi esika matambe na bino etiami epesa mele bino. Prêt? Cheval dans l'eau, c'est parti. Cheval dans l'eau. Sur le pont. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à l'orphelinat. Amen. Engwaka moko. Bisous moko. Mibale. Ah, misatu. Sembola tokemba. Esther. Je m'appelle Jérémy. Je m'appelle Charmant. Je m'appelle Maria. Jenny. Francine et Manuela. Je m'appelle Bertha. Élisée. Moi je m'appelle Vainqueur. Je m'appelle Dieu. Ok, merci Ngwaka Mibale. Abema. Engena lobaki tanka matambi na bino etiami vraiment Nzambe azwa possession ke contrôle esika oyo na kombo de Sodobi. Amen. Amen. Azongisi malobe pa ina bino ba mama. On a côté les mains. Pour papa, il y a des personnes à mon osolo à côté. Ok, merci beaucoup. Biso, dans un mouvement des femmes chrétiennes du Congo. Et sa plateforme est sangisi, ba maman ya biyamba, ya ba église belé, kati na biso. Nde to sanganaka pona ko sungana. Alors lelo tokanisa kitoya kotala bana na biso na orphelinat awa na Njili quartier 7. Quartier 7 hein? Njili quartier 7.
kaka ndenge bana babandi na komi présenter biso pe tokomi présenter mpona toyebana soki tokobengana na bakombe kozala malamu. Nalobaki biso eza mouvement des femmes chrétiennes au Congo esangisi bamama ya baeglise ebele. Alors nakopesa maloba epai ya maman présidente vice parce que présidente aza na déplacement mama lelo topesi ye mbote bisika azali nde sikoyo toza na molandani na ye vice présidente mama nana tokosenga atelema bana bamona ye soki maloba ezali olobi mpona bana maloba eza kaka ya koexprime sentiment, tantôt sentiment émotion, tantôt d'angoisse, tantôt d'amour, d'affection, tantôt on ne comprend pas, mais sinon il y a un sentiment qui nous anime. Après Sinzambe kaka merci parce que ezalaki projet awa na makanisi, mais pour que ça soit devenu aujourd'hui une réalité, c'est Dieu. Biso ndenge ka mama alobi to se soutenaka rien que dans la prière. Et ce n'est qu'un jour qu'on s'est dit ah ce tokoro kanisa ba orphelin moko quelque part. Et yango Nzambe asungaki pe tosengaki Nzambe à permettre biso to cibler l'orphelinat qui est vraiment dans les besoins. Et na Missouri, le Seigneur nous a orienté ici, raison pour laquelle nous allons. Autant l'équipe monnaie, toza pe na ba maman pasteur pour tropesa bango maloba tout à l'heure pour na kolukane ni pour exhorter biso. Et ensuite, je crois qu'elle va redémarrer. Vraiment merci beaucoup. Tika Nzambe azala biso elongo. Ke toyebana ngai maman mami eke ya naza secrétaire général na mouvement des femmes chrétiennes au Congo. Nde nazopesa maloba epai ya maman Elda bamama pasteur bino bokotelema na nsima parce que soki kaka tosisi présentation après tokoti na moment exhortation soki bokopermettre. Maman Elda. Ngai nazali mama Elda, nazali membre na kati ya plateforme oyo ya mouvement des femmes chrétiennes au Congo. Ok, merci beaucoup maman Elda. Ngai nazali mama Solange Maseka, naza membre na kati ya mouvement NFCC. Merci beaucoup. Ngai maman Chimène Mokuba, nazali membre na kati ya mouvement des femmes chrétiennes au Congo. Ok, merci beaucoup. Ngai maman Brigitte, nazali pe membre kaka ndenge bandeko balobi na kati ya plateforme. Ok, merci beaucoup. Tozana ba maman, ba révérende pasteur Katina Biso, tozana révérende Marie. Merci. Ngai maman pasteur révérende Marie Kombe, nazali moko ya basali na Nzambe na communauté des disciples de Christ. Merci beaucoup. Merci. Ngai nazali pasteur Dorcas Mumbusi. Nazali na 15e SCC Sebeko. Ok, merci à Maloba. Et pas il y a maman révérende. Mais avant de faire sa maman révérende, Maloba, on a une petite prière, une exhortation. Tozo présenter pe bandeko totambola kina bango ya solo toza ba mama. Toye biso mo côté. Toya ki pe na bana pona ba kotala bandeko na bango ndenge bazali awa. Toza na ya Fabrice, tonton Fabrice. Soko voilà, toza na tonton Fabrice alobaki na kotala baleki na ngai pe. Toza na papa tonton Archange. Ye pe tanga yoki alobi na kotala baleki na ngai, toza pe na ya Priska. Tanga yoki biso koya kotala baleki alobi ngape pona ya nakende kotala pe baleki na ngai. Donc merci beaucoup maman révérende totike bio maloba. Soki tosepeli koyamba biso? Oui. Tobeteli Nzambe na biso. Nzambe aza bolingo, bien aimé. Nzambe aza bolingo, mpe Nzambe alingaka biso mingi makasi koleka. Bongo tolingi tokabola na bino maloba na Nzambe esika oyo azolobela biso kati na Jacques. Tozwi chapitre 1er, tozwi verset na biso 27. Bible elobi na biso boye.
Le caca français, hein? La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. Vous comprenez d'abord, hein? Sambela ya solo, to religion ya solo, ezali koya otala. Bana oyo, basangi baboti, bana oyo, parce que se retrouver na esika oyo lokola bino bozali. Siko ko betela nzambe maboko te. Azolobela biso alobete yango nde kosambela ya solo. Kosambela ya solo ezako ya tokutana na bino boye tomona bino toyebana kokabola maloba na nzambe pe kokabola ndambo na lipa oyo nzambe atie kati na maboko na biso. Bongo nzambe lelo asepelaki ete biso tokutana kati na esika oyo totalisa bino bolingo na nzambe te nzambe abwaki bino te. Nzambe alingaka bino koya lobete azali tata na baorphelin. Alléluia. Alobi azali tata na yo. Soyebaka yango azali tata mpo na yo. Ndeko mwasi soyebaka nzambe azali tata mpo na yo. Est-ce que yo yebaka yaya ete nzambe azali tata mpo na yo? Ezali tata mpe mpo na mwana oyo ya moke oyo mpo biso koki kobosana bino me nzambe ata mokolo moko akobosana bino te ote nzambe atalaka bino butu mpe moi. Nzambe asila koremplace baboti oyo ya bino atako baboti na biso bibalobi bakotika biso baboti na biso bakowanga na biso baboti na biso bakobwaka biso me ye nzambe ata mokolo moko te akotika yo na ngai. Nzambe azolo bazali fidèle yango atindi biso elabi bokende botala bana oyo bokende bolakisa ete ya solo bino boyebi nga botalisa bango ete ya solo bino bolingaka nga bokende bozwa place na nga pe bana oyo mpe bayebana kosepela batalisa ete ya solo nzambe atiki bino ata mokolo moko te yaya nzambe alingaka yo totala bino toya tokita po te bino bomona ye au travers biso atalisa monene na ye kati na bino po te ye nzambe abongwani ata mokolo moko te azali lelo lobi libela na libela lolenge moko akochange te lokwa toye lelo boyeba ete nzambe wana aza na bino mpe nzambe oyo akotika yo na nga ata mokolo moko te soki yo okotiela ye motema soki yo okobenga nzambe tokolakisa yo lelo po te nzambe atalisi biso te koya kobondela ya solo eza kotala bino tozo comprendre yango ete ye moko aye kati na biso atiki bino te azali awa aza kati na biso lelo mpe nzambe azotala moko na bino po te ye ayebana kozwa bino en charge ye azali nzambe malamu epa na ye eloko moko ezangi ata moke te soki mpe ezali affection ya baboti nzambe apesaka biso yaya nzambe esengo nzambe aye kotala yo lokola moboko na litama po te nzambe aza kati na esika oyo nzambe oyo abongwanaka te akobongwama mpe te mpo na bino lelo koya na biso kati na esika oyo ezotalisa ete présence na nzambe ekozalaka na bino nzambe akotika bino te ye oyo aloba ete kotika bana mike baya epai na nga kotika bango po te ngai nzambe oyo nakoki kosalela bango ya kokoka akokisela yo na nga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ekotalisa bino bolingo ya nzambe oyo aza capable ya koremplacer baboti na bino aza capable ya koremplacer papa to mama oyo atika bino po te ye azali nzambe na solo yango na nzambe oyo azotalisa te alingaka yo yaya nzambe alingaka yo tokoki koloba yango tokoki koloba te nzambe alingaka biso yaya toloba torepete ngo nzambe alingaka biso nzambe alingaka biso na solo nzambe akotika yo na nga ata mokolo moko te alobi na biso azali na biso lelobi libela tina suka na ekeke akotika yo na nga te tozoyoka ngo abi akotika yo na nga te ndazotalisa biso bolingo na ye nde yo na nga tokangama na nzambe oyo totika ye te butu na moi atako bino bomoni nga te bomoni biso te me nzambe akotikala na bino lelo lobi libela po akochange na ye ata mokolo moko te
nzambe azaka soin ya bana betike alobi ete bana betike bazali ya ye moko bongo moto moko te akotelemela bino moto moko te akobwaka bino po te ata ye bango batiki bino me ye akobwaka yo nanga ata mokolo moko te se toyambi maloba oyo ese toyambi maloba oyo ete nzambe alobi akotika yo nanga te akotika yo ata mokolo moko te azolobela yo lelo oza awa ozoyokanga akotika yo te akozalaka na yo akosungaka yo na baproblème na yo nyonso soki yo okotalela soki yo nanga tokoyeba kobengaka ye ntango toza kati esika tobengaka nzambe babengaka ye tobengaka ye yaya yo ozoyoka bengaka nzambe kolela lisusu te nzambe azali awa azoyoka ya lobe te alingaka yo eso oyoki maloba oyo yaya eso ondimi maloba oyo ete nzambe alingaka yo ete aza epai ya nzambe ezali te soki oyoki maloba oyo kotiele motema yaya bino bozoyokanga nzambe akotika biso te bolingo na nzambe eza parfait bolingo na nzambe eza ya kokakola te nzambe alingaka biso alingaka yo lolenge ozali ndakaliso leleke ye aza moboti ya solo ye aza moboti na bino akotika bino ata nzambe oyo azali fidèle nzambe oyo atindi biso lelo po tolobela yo esika oyo motema na yo olelaka mingi omonaka baboti te omonaka baboti na yo babwaki na yo nzambe alobi ye abwaki yo ata mokolo moko te nde alobi na biso ete kosambela ya solo eza kotala bino yango biso mpe toye totala bino yango biso mpe toye po totokabwana na bino oyo nzambe atie na maboko na biso me nzambe mpe akotika bino ata mokolo moko te azoloba yango yaya boyoka maloba oyo mpe tosalela yango tobomba yango lelo lobi libela toza mwana moke bayelaki yesu bana mike yesu abi botika bana mike baya epa na nga alingaka bino mingi alingaka yo yaya alingaka yo ntango nyonso sembolaka miso epai na nzambe beka nzambe yeba nzambe yo lobi olingaka nga yo na ye epai na yo tala makambo na nga pesanga kimia pesanga esengo kota likambo na nga oyo oza nango mposa na motema yebisa nzambe kobanga te nzambe alobi alingaka yo mpe akoti makambo na yo po te asepelisa motema na yo na nga bondo na nzambe eza na suka te libete nzambe na biso maboko nzambe akambola biso lokumu mpe nkembo yo oyo otalisi biso ete kosambela ya solo eza kopusana koya kotala bana oyo bazali ya yo bumisama na yo po te mwana moko kati na ofelina oyo nzambe azali ya yo mpe miso na yo ntango nyonso ezotala bango ezomona bango mpe maboko na ezosimbaka bango butu mpe moi po te bibelo mpe ozali tata na baorphelin ozali tata na bana oyo ya betike ozali tata ya bana oyo bazali abandone ozali tata ya solo ata okosaka ata mokolo moko te bumisama na yo nakoyeba kotinda biso kati na esika oyo po te totalisa bana na yo mpe tozali na kokipe bango bwaki bango te mpe bolingo na yo ezali monene likolo na bango nzambe umela yo moko na kosala na kosunga po totindi biso oyo ezali posa mitema na bana oyo ezali kozanga bana yo ozali nzambe na nguya nyonso molimo na nzambe okita osala osimba mwana moko na moko osimba mwana moko na moko eza mpe baoyo bazali bankadre na bango nzambe oyebana kopusana mpe kati na bango otalisa bango combien bana oyo bazali ya motuya epai na yo yo olingaka bango ozali tata ya solo mpe tata malamu bongo oza kolobela biso ete towumela na kotosa maloba na yo tosalela yo po te yo oza le juste juge okoyebana kojuge biso nyonso biso tozali kosalela na solo te me nzambe obi na biso te tosalela yo yango tika tosimba bankadreur osopa kati na bango molimo na yo opesa bango bolingo na yo bawumela ko Hallelujah, Hosanna na Yahweh. Hallelujah, Hosanna na Yahweh. Oh na Yahweh, oh na Yahweh. Que Dieu soit loué, que Dieu soit tozo remettre oyo tobongisaki mpona
lubaka moko mibale misatu. Ok, merci bamama nanga na zangi maloba ya koloba mais nakanisi ndenge boporte bana ndenge boporte biso na mitema na bino vraiment nzambe makoki nyonso amona bino, nzambe aconnecte bino, nzambe abranche bino, nzambe atombola lotomo oyo lisanga ya bamama oyo ya Congo vraiment bokoma tina niveau international. Amen. 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 Oui, vainqueur. Vainqueur, telema yaka wa loba liloba moko pa ya ba mama. Kusala yaka mbang. Olobi ni tala. Voilà, alebanda kodo. Yes. Amen. Amen. Allez, c'est parti, merci. Merci beaucoup. Ok, merci. Bertha Bongama, vainqueur. Téléman à porte. Bertha Kumbi Bamame par Banabasi, vainqueur. Voici les Yomogo na cuisine. Vraiment, ils ont besoin de l'éducation familiale. Ça, j'en ai aussi. Ils ont besoin de l'éducation de la femme. D'ailleurs, bonjour. Oh, pourquoi vous êtes là? Vous êtes là? Ah bien, là, qui a eu. Ah, d'accord. Ça, c'est bien. Baza na bambetu na bango basi baza bakesengeli kobakisa bango bamoustiquaire. Ah, les moustiquaires, si on savait, ça fait. Non, prochainement tozobongisaka. Kasi babomba mwa biloko na bango. C'est l'air de repos, ça va. Ah, magasin. Ah, d'accord. Zoluka nyonso ya koremettre en fait en nombre. Nous avons changé ma vie dans ma baille et ça depuis plus de 10 ans. Après, je crois qu'on a un projet étagère, on a fait qu'on a. Et maman venez. Ah, cuisine. Qui est à la cuisine? Qui prépare? Le chef de la cuisine. Non, Lambaka. Priscilla. Ok, merci. Priscilla. Priscilla. Chef en cuisine, Priscilla. Logistique. Moi, voilà. Donc, moi, chargé à Bertha. Bertha, Moussala Bertha Ezali. Moussala ya Bertha Ezali, kotala babiloko oyo bayeli biso ndenge nini tozokobatela kobomba yango mpe ndenge nini tozokogere yango mpona bolamu na bango. Soki ezangi ya yebi ke non tozalaki na quantité boye ekomi boye. Soki ezali ayebi ke non toza na nini boye lelo tokolia boye. Donc rôle na ye yango. Gestionnaire. Intendant. Ça c'est bien, on se préparer des choses. On se préparer quand il va venir. Eh bien, tout ça, ça c'est bien. Vainqueur justement porte-parole de la Katia Yaban. S'il y a un problème, que ce soit l'école, santé, comme ça, chemin, oui, comme ça. À soumettre biso nini wana.
Et s'il y a aussi, il y a un ça ne va pas, peut-être ça mieux placé, il y a pour ramener Bissot, situation surtout les autres des cas, soit dans l'école ou bien dans l'école. Voilà, et en même temps, tu peux le baquer de la communicateur. Donc on a baninga. Ça c'est bien. On va préparer vraiment. Ok, merci. Ok. Bureau na biso toloba yango bureau. Je crois que sungamaki na lisungi ya bandeko na biso ya Savigny le Temple oyo barealizitaki ndako me bazalaki desi parce que Savigny akolaboraka na commune biso commune na biso ya njini bango batiwaka mwa makoki mpona baede biso baréhabilité sans cause na badeo mais respecta l'accord wana te c'est ça qui a fait que nomidele akokokacaka donc toza wana tozokobunda na moyen de bord mwa babiloko ozomona bato ya bonne volonté bazoyebi biso parceke eza na nali ya sika ezopermettre biso tozwa bilan na koyeba kolandela série ya bana kati na esika e awa peut-être bamikanda baarchive na nga nyonso ezali oyo ezopermettre ke soki tokokolabore soki tokosine partenariat na bato bien ndenge tribunal akokoleka obien affaire sociale obien divase akokoleka mpona konkola bana au moins baarchive nyonso eza na badocument ya fonctionnement nyonso tout donc baza nango na kati ya na bana majeur oyo bobimisa epuis oyo okopesa biso soki histoire moko ya bana quelconque oyo bien bobimisa baza lelo autonome ou bien baganye mpe bavie ou bien ndenge. Merci beaucoup. Toza na témoignage ya Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aza na Lemba, surtout référence eza paroisse Saint-Augustin. Soki botuni Jean-Baptiste et je crois mpe aza moko oyo azoki koespérer ainsi de suite. Mpe ye mpe na ngolu na ye na ngolu na nzambe na nzela na ye atindelaka biso mpe bato oyo bapermetaka baya kotala baleki kotika mpe quelque chose. Bamosusu babala baza na Lubumbashi asalaka nini Jean-Baptiste yango Jean-Baptiste auti osisa na IEC auti osisa na IEC surtout je crois aza na recherche ya emploi biso totangisi ye mama ya Saint-Augustin azwi relève aye kosilisa na maboko ya mama wana toza na ngoi aza na Lubumbashi mami toza mpe na contact tindaka mpe bato baye kotala biso toza bamosusu aza na kote ya Ngaliema Patrick aza architecte aza mpe moko parmi bato oyo mpe azokokontinue koassiste biso na kotala ndenge encadrement ya badeki ezali donc vraiment quelque bana oyo déjà ke plus de 5 oyo toza na bango na contact nakosala mpe mwa quelque chose sikoyo bana ya basi oyo boza na bango mikolo oyo ya baminere bozovivre ndenge nini bozoprotege bango ndenge nini contre danger ya mikolo oyo baviole bazoengrose bana minere tout ça bebe oyo tomoni wana aza bebe babwakaki bolokoti to mama akufaki bozwi to mpe mwana moko ya awa kati baengrosaki mpe aboti tozomona bebe oyo bebe toza na ye azobukisa deja inane epai na biso azalaki bebe babangenaki na terrain awa ndenge kaka bokuti bazotala bale après abandon asimbisi mpe mwana kaka ya awa akoti asali ase soulage na ye azwi nzela na kafouillage wana akimi na ye tomoni tribunal pour enfant tomoni promesse bapesi rapport bapesi biso décision ya koretenir mwana oyo zi Maman référente. Papa motuna na nga mosusu komikimisa te olobi na biso ozwaki formation en tant que psychologue étant que psychologue étant que donc tosali formation moko toloba spécialisé na niveau ya CAFES nde epermettre biso tokoka kosala mosala oyo to accompagne bana to assister bana to encadrer bana parce que chaque mois na c'est un cas alors traitement toko kopesa mwana eza kaka kelasi te kolia te c'est ça et puis
il y a, je crois, des bazars spécialisés pour la mana. Tous aussi m'attendent par exemple les bazars sur la bisoté. Donc, toujours moi, na moment donc na âge toujours là incroyable. On a les IST, na ba maladie mususu eza contagieuse ou bien cause la contaminée na kozwa bango ndenge bayaka kotikela bino mpe na nzela kaka merci bana oyo bayaka kotikela biso bango na nzela ya tribunal pour enfants toza mpe na nzela ya ndenge tolobi service sociaux ya commune. Donc soki tomoni ke eza ka moko tomoni mpenza ke eza précaire totali tokoki ya liboso tosala intervention to protéger et puis kolandela juste vrai problème na ye eza nini. Donc voilà ndenge bakomaka biso. Donc tokoki kozwa mpe mwana kaka boye te ata yo mama kokutani na mwana yeli biso tosenga kosali décharge otikeli biso toke na niveau ya tribunal commune batali nde bakoki kopesa biso document tokoki kobomba mwana enfin toluka mena ndeni kokozwa homologation. Est-ce que bosalaka nini? Est-ce que bosalaka effort po te bozongisa mwana oyo boyeba origine mpe bozongisa ye kati na libota na ye? Merci. Et je crois que nalobaki liboso ke soki tolandeli mwana tomoni ke ka na ye eza ka moko gravité, ça veut dire akoki kozala orphelin de père mais mama azali tokoki koétudie nano s'il y a possibilité ya médiation toréussir tokokende na réunification. Soki tomoni ke eza mwa passe peut-être maman se remarié ou bien nani ekoki kocréer mwa nini totiki nani lisusu chance en fait tolanda ndenge tokoki koréussir réunification bien réinsertion na ye na papa. Soki tomoni ke eza na koko akomi na 3e âge wana tokoévite barechite tokogarde mwana toyeba maintenant parmi nous aussi ou bien bino mpe mpe nasepeli na Jean-Baptiste. Est-ce que bokoki kopesanga Jean-Baptiste problème eza te toyebi ke mama nani alekaki azwa Jean-Baptiste la problème eza donc voilà. natambolaki mpe ba jeune fille bazawa mpe nasi bakolaboraka bien sonde papa yo ndenge wana tomoni bakolaboraka bien bakangaka bango basuki bakangaka bango basuki koyo ngai te yo kuna bakangana opresente papa ozala na connaissance ya biloko nini o pomade ya suki oyo eza bati Next. na papa oyo azali responsable ya orphelinat oyo
biso ba mama to sepelaki lelo koya kokutana na bana le 17 mai po ezali journée na biso ya ezali férié. Vraiment topesi nzambe merci makasi po na réalisation ya likambo oyo. To kokuta bana to sepeli na bana to sekeli penesika. Je pense que zambala liboso te. Lokola toye to continuer koya po to moni déjà ba besoin ya bana. Na yango to kosenga na papa mama bino batu bozala ko batela bana. Bobate la bana malamu a tout le temps bala baza na problème il faut toujours koye ba ko porter secours na bana o baza bana basi boye ba toujours ko veiller na bango bana ya mibali boye ba pe toujours na ko veiller na bana kolakisa bana ndenge nini ya kobongisa ba chambre na bango kolakisa na bana ndenge nini botosi ekoki kozala oya yeba nani azali yaya nani azali leki nani azali biloko moko ya bongo donc na yango to pesi bino merci mingi na kei kitoko bosali pa na biso na bana pe to pesi merci mingi na ndenge bana bayambi biso donc to pesi pe merci na nzambe oyo apesaki biso likanisi oyo ti lelo ekomi réalisation ya promesse na biso vraiment merci mbala sima to mona na nzamba kokana kobatela pe kobatela biso nyonso mbala sima to mona na merci mingi. Kumwezonge epai na nzambe ye oyo azali moto azopesa biso pema mpe alobi na biso ete kobondela ya solo ezali kotala bana oyo bazali ya bitike bongo nzambe mpe amemaki biso kati na esika oyo bongo toye biso tozali ete basi kati na mouvement ya MFCC bongo mpe toyaki na kotalisa ete tozali ya solo bao bazosambela bongo mpe toye kotala bana na biso na oyo nyonso tomemaki nzambe apambola pe akoba na kobatela bana oyo po te bango nyonso na bancadreur na bango bazala malamu po tomoni bango en bonne santé nzambe akoba na kobatela pe kobomba bango merci po taza malamu. Napamboli nzambe po na réalisation oyo nalingi kosenga kaka na bancadreur ya bana oyo baumela lisusu kosalela bana oyo bolamu bazala koencadrer bana parce que bana basengeli toujours na encadrement avenir à lobby ezo dépendre na bana oyo alors bate ya bana transmission aussi à ba valeurs socio-culturelles na biso toza ba africain toza ba bantu toza na ba mode de vie na biso esengeli to yeba ata ko bana bazali esika moko na ba boti biologique na bango te lelo bango batu bako bokolo bana il faut basunga bana na kote ya kabana motema ya kondima libota c'est-à-dire que bana bazala baza rejeté te na kata société faut koyebisa ke na bana ke société ezali na posa na bango parce que lobi biso tokoleka bana nde bakotikala bango nde bakozala bato ya malonga oyo bakotikala kosimba mboka na biso alors bancadreur batondisa bana na motema ya bolingo bana bazala na compassion esengeli pe meme baboti biologique soki bakufa bazali te bancadreur oyo bamonisaka pe bana na bayiba libota na bango lokola babantu toza na besoin ya koyeba bafamille élargie na biso ndenge moko pe na bana oyo baza na besoin ya koyeba bafamille élargie na bango bancadreur soki baza na makoki ya koyeba originalité ya bana oyo esengeli pe kolakisa bango yango koprésenter na bango ba valeurs socio-culturelles ya biso babantu eloko na koloba yango wana bamama topesi bino merci nde boyo otala biso lelo nzambe apambola bino abatisi ya bino ya mingi baporte oyo nyonso ekangamaki efongwama mabulu nyonso batimbolaki epa na bino bato batimbolaki yango bamwa ndodinda bino ya ndosota baflashe nyonso babetesa reto spiritaire nzambe akutisa bino bapartenaire minene ya mokili bobimba nzambe apesa bino esu mbongo apesa bino esu makoki mpo mbala nsima boyo otala biso ozali structure ya eza plateforme eza méga structure parce que ezo regroupe bamama ya baeglise ebele alors tosepelaki koya kovisite bana na orphelinat oyo eloko etike biso makasi eza historique ya structure oyo bayebisi biso ezali structure oyo ezalaki créé na bamama donc makanisi ya bamama nde mutu bakreaki structure oyo yango bamama oyo bakreaki structure oyo
bamisusu nzamba benga bango basi batika biso bamisusu bazana nu na bomo imbala sima tokoya kutana na bango parce que tolobi misala ya malamu il faut ko betela kamuto asali musala malamu ko betela kai maboko donc ndembala sima tokoya. Donc yango mo mukena ngaki na bakisa par rapport ya structure oyo biso tozali ba maman ba ope ba créaki yango baza ba maman nzamba lola akanisela ba maman parce que balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Donc voilà mo mukio to ngaki to bakisa. Merci. Vacuum. Pour les sens fait la guerre. Vous sentez que vous na chasse bimisi kapé motane vertica formité. Plaisir à toi. Si mon micro tout la mona 2 minutes tout la bande autour tout la biso. Bande autour tout la biso. Maintenant tout d'abord, mot de salutation. Mais bonjour à tous. Venez former ici là. Former aussi là. Voilà. Former aussi là. Toujours. L'artiste présidentiel. Bakeba. Delise ona lelie ngende mwana ya bama atone takomi kokola ngende oya kakotala kabiso ngende Blanchard Alice ngende na lelie yeve kongo male bâtisseur Bonsoir robota mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kotala kabiso Je dois enlever mes lunettes parce que ngongango et coquille. Les grands maïs. Les grands maïs. Delix, vacuum. Vacuum toujours. Ça nous fait très plaisir. Vacuum TV officiel. Avec Delux Arlo Wangi. Bokila Lokondo et Fapekato. La combolisation en marche. Bonsoir robota mosala ya kitoko Alexandre Ferdinand oya kotala kabiso natia kamael nanga ilikola baleki nanga ibo lokola Deluxe tani musala sama kitoko moni evieza ka se déplace